Groupe sans souci eza groupe munene batu nyonso sans souci d'Afrique eza groupe munene mais batu siko nde baza na kati ba obebisa eloko kolongwa na groupe sans souci eza après liwa ya ba parents na ngai ndeza ki vraiment wana na longwaki na longoli makamba ba blague na vie na tiki na longwe makamba ba mayoto na zui vraiment ki bomoto te funa travailler na préféré na nganda ko na lia na ngama tembele na ndako moko ya muke ya chambre salon ke na lia ngombe na château moza mal à l'aise. La groupe sans c'est ça là qui ba jalousie qui m'était à ma bé. So conseil a bien en paix ça dans le groupe sans c'est ça move munene mais batika ba acteur libre va s'exprimer. Ba départ à minene ça donc avant na kota kutu ba départ ngakutu mutasima. Talo kutu ba mbisa minene ba fleur bang ba 22 ans na groupe sans souci. Malgré ba fouter monnaie de singe ba pesa lettre qui est improductif mu voilà biso ne balanga ba to ko betela ngo ba limbisa mo mke to ko betela to le po ave na biso a parler mais le na ba marque mo bo komaka ba yu mamo ba yongolo lo mo ba yo rien na bord fleur kutu mtasala 22 ans ba souhaiter kutu te mes condoléances c'est bon 3 ans na ngai nzeta mo beso zo zike bonga ya okauka. Pour nous que groupe à flore et nous pour nous thème mabete mais yes koyo pour nous corriger batamité mamabe. Tenons ça les panneaux y a pas mbo foutate. Molingi pété na kendo ça là quelque part est-ce que ba ko foutanga quelque chose. Quel degré mon thème mamabe. Très heureux d'être avec vous babone nyonso ya Pelo Pro TV. Chaîne moko ezawana pona kopesa bino basango surtout mingi na émission na bino Royaume des Stars. Royaume des Stars une émission où yambela kabino ba star na bino ngana benga ba mingi ba anti stress national ba wapi ba sepelisa biso yambela bino ba artistes musiciens, ba artistes comédiens et pourquoi pas to ba peintre. Aujourd'hui tozana moko ya ba artistes comédiens ko a pesa kelengi moko o bolela bo sepela na ye na Patrick Bango moko ya leki ya Flore Bango. Leki ya Flore Bango ya elongo na ine toko développer concernant actualité à l'élo. Sans plus tarder, Montréal soko fongola déjà plateau. To mon invité na biso mbote na yo artiste. Mbote Cédric Pelo TV News. Nga benga ko bongo. Boni santé. Yo no mona santé na ngam to yebisa ngeza ndenini. Santé ko zape mabe parce que ndeto yoki ozalaki awa olongwa okomi boye santé pe ko zala mabe na kati wana kavieza ka bongo longwa awa oke nani ayebisa ke banda botama na longwa atake sikata fandika wana TV esila na se fait parce que yazara direct ya bomba raté star to bandina yo memi ngamba mo na vitesse to ke na vitesse moins parcours ba artiste seigneur so bayo ka bayoki kana benga star pazana kombo nani pona bayo ba Hollanda yo c'est la toute première fois en émission na biso Royaume surtout na Pelo Pro TV. Merci journaliste Makasi c'est dans Pelo Pro TV. Nga Patrick Bango simple mutu donc mutu mo ami kitsa koleka batu nyonso nga yeyo artiste et comédien ya mboka kalate makamba bien zoya. Na boy nanga koloba trop. Patrick Bango yeyo artiste comédien. Patrick Bango yeyo artiste comédien Patrick Bango toyo koyeba moi parcours na yo ndenge nini banda comment au débutant la carrière au kota maman au kota na carrière na monde o ya artiste comédien ezaki parce que yaya na yo ton sœur na yo zayo ça théâtre ndé poussa yo pour comment ça théâtre bien ndeni. Bon, merci Cédric. Ngaso nazala monde wana parce que ça d'abord ya makila. Eza na eloka makila vanyoso. Et ça là qui na exerçant ngope na bomwana na tika ngomwa tamoro bomé na yo ozongela ngope je komoke na ngope moi bien muke. Donc batu ba fan faut ba ke za d'abord ya makila. Ba père basala, ba grand frère, bande comme ça basala ngo donc linia ngoka ya ngwana biso pete au continuer. Na parcours toki koyeba moi parcours na yo au passant na ba groupe nini au bandaka ndenge nini ezaki na uniforme na école ba théâtre ba école ndo bande ko prester nde et pousser le loto zala na lo opesa magam ne zo pesa magam na lo bango pona pasteur Eric Misemba ayo kapé parcours na ngai sala bien
Balobia moko tika nyonso na maboko ya Nzambe sala bien. Parcours nanga na banda nanu d'abord na bomwana tozalaka na groupement na quartier tang na okola. Hein? Na si yo poko za di nombre malgré oza journaliste moyebi ba bomwana nde banda. Tout ça là ba groupe à quartier à Erwana à l'époque. Tout ça ba tournage na quartier ba star ba to ba Holanda biso ba filmer ba cassette vidéo. Donc au moins déjà et outil quelque part. Yango to ko banango ya ko sala ke na ke ko rejoindre un groupe Mukubi à biso ya Saint-Adrien. Mukubi théâtre. Ya papa. Donc ba te beli moyena tanga te po belé ba uta pe na ndako wana kuna na kati. Oui, ouais to yebi. Voilà. Nous avons la chance na ba tang to za ba colite na ba grande sœur propre Flore. C'est là qu'il y a un ça ba théâtre église ngapi na za ki colite mais to bando pratiquer pe ba théâtre wana. To jouer na groupe Mukubi malgré ça groupe français mais ça là que to jouer pe kuna. Maintenant, artiste, Kolanda, moi parcours ne lobby que quelques années qui moi parcours bien vous avez dit. Artiste Patrick Bangwa ou t'en néanté abimika boité maman bien un groupe sans souci ou bien pas papa Jonker ou bien pas il y a président vie de loin ou bien t'es na ou t'as quelque part. To comme on a place au commission. Oui. Mais pendant que loba, ezaki na uniforme na banini. Comment au géraki yango classe et bah parents parce que nga na ebi na temps théâtre eza eloko monte parents mota tikela mwana mbala moke no sa théâtre parce que to ebi secteur ya comédie ba bika eza ba tumoko ba télécan ba to batanga te ba nini mais ezala ki na ba parents classe na musala théâtre ezalika difficile maman ba accorder au sala. Oui. Tout d'abord, il faut pas longola na mutu na bango ke théâtre eza biloko moya batu batanga te, hein? Makamna lo ingénieur Jojo Ngonda ebiango très bien, hein? Jojo Tumbanga benga ke bon. Jojo yambo na pesi mbote sigozali. Donc c'est ça. Moi parcours ba parents ba jijaki yangonde. Te bon, ba parents ba jijaki yango mabete po na biso ke za eloko makila. Papa d'abord à Andolo Baken école azala toujours sélectionné dans ma cambo théâtre. Papa mais école des aka papa bien azala toujours sélectionné bando zoyer ko ça ba théâtre. Donc et où t'as déjà pas père. Malgré akenda rapé qui sangwe raté o kita sous c'est pas moi na kaka. Donc to bando kabulaka bon on a classe na théâtre na discipline même ba grande sœur. Même monsieur l'abbé toujours une école azala ko jouer ba théâtre. Donc c'est le moyen makila. Yaya Freddy Maluta, mbote na yo esiko ozali, ya yo yangwana ba salutation na yo mais donc moi question moko ya Freddy Maluta tindi habito tout na yo to moni yo lelo pas na les meilleurs du monde papa Jonker. Vous avez na les meilleurs du monde, le moni yo na ba film pas sans souci, to moni yo ba plaisir nzonzinga surtout ba gag ozawana. Bon bandaki ndenge nini po ya kokota na groupe sans souci c'est assez yeka kande azaki pona yo po mémoire na groupe sans souci bien yo moko hein déjà envie à groupe sans souci ndé sala ko ma place non quoi envier c'est trop dur yepete kuta zala surpris monanga na groupe sans souci ngamta memanga na groupe sans souci za ve na dudu soupe ouais na profiter pe na pesa ve na ya formation mbote belé to le kana stage moko donc c'est normal la pesa ve na ba mbote. Donc, et où t'as bon? Na où t'es d'abord et pas papa Makaya. Patrick Bang, où t'as na longo na makamde na ebisio ya ba Saint-Adrien de Tojoa na fanda kameta na zongeli mutamemanga mana mona papa na ngeza Makaya ma yumasin. Wana père na ya saint a formanga na profiter na pese mbote na ve na ya Yakobo bidi bambote belé. Là, ngape na profiter ko pesa mbote na maman Olga Kuzanuka depuis Paris, Mams. Notre mams, Ningelo Baka, Paradis Lumière, notre mams, maman Olga Kuzanuka, moi c'est à Pembe, Nagati à Paris, pourquoi pas on ça aussi couple junior et Mboyo Yaba junior, Nakati à Djoubek, et Abino Yangwana, maman dit la Kolonga, Abino Yangwana, Bolobena Yambela, Bino Patrick Bang, to comme une place en haut, Linga Makasi, place en haut, Batnia Sobazo Sepela, oui, place en haut, Sepela Magasi, Toyoki, Toyoki, Yakoyoka, to Lembi, on s'est to Benga, yo na plateau, na biso to solo la na yo, Patrick Bang, Yebi Sabiso, raison, Yabolongo na yo, na Katia groupe sans souci.
parce que to yoki bamsu balobi Patrick Bango ba eli enveloppe na matanga papa na bango na maman na bango. Patrick Bango azimon a bloqué soni wana nde salié alonga groupe sans souci. Patrick Bango azaki diaboliser na grande sœur na yo to cité kombo Fleur Bango, hein balandi ba Hollande ba yebi. Patrick Bango nde asali nini abimi na groupe sans souci. Vérité lelo ezaki Patrick Bango boyo en sima. Éclaircir raison ya bolongo na groupe sans souci. Makamangwe c'est extangé puis anga pour ça. Et c'est gapo ebo salai mabe. Oh, na sa mabe ndeni. Oyebi. Kolongwa na nga groupe sans souci eza après liwa ya ba parents na ngai. Ndeza ki vraiment wana na longwa ki na longoli makamba ba blague na vie na tiki na longwe makamba ba mayoto na zui vraiment ki bomoto te funa travailler. Na groupe sans souci ba na sa mayoto. Bon, kolongwa na nga groupe sans souci, hein? Après liwa ba parents na tie ba blague nyonso à côté. Ezali ba blague. Bon, ba blague vraiment te mais ça qui fait un moment de distraction moko boye. Comment? Normal. Groupe munene bon. Te groupe munene ça. Oh, groupe sans souci ça groupe munene batu nyonso sans souci d'Afrique. Ça groupe munene. Mais batu siko nde baza na kati ba obebisa eloko. Okimene Mboshilo pas comme chef na bino. Non, on a profité écoute na pesa les grands caméramans viennent na Mboshilo Kinzondi. Bambote belé na kangelo mo epsanga keve un groupe sans souci état d'esprit. Hein? Groupe sans souci état d'esprit kozana na groupe sans souci état d'esprit d'abord. Quel peut poser esprit te yango kimi? Oh, esprit écoute ne les gars dire. Okokate. Na kokate ni. Okokate. Na sali 2 ans ndamu na groupe sans souci. Mais vous allez te? Oh, na joué ba pièce nyonso na joué, on a joué kuna na joué 3 pièces kuna. Pièce ngai. La blague était groupe sans souci yo l'équipe hein. Yo yebi pe ngai mutu no na nga na danger te ne Freddy aloba master nanga. Na danger te mais na sepel sa bato eskabaza. Le groupe sans salaka qui est jalousie qui m'était à ma baie. Ce conseil a bien en paix ça dans le groupe sans ça move à mon mais batika ba acteur libre va s'exprimer. Eza groupe munene mais groupe ngwa munene yo lobi na moni plusieurs départs autour cité lokola Fleur Bango, Serge Louyeye. Mais na kati so makamwe marché bien te faut ko kabwana. Exactement batu msu na vie à ça l'assemblée. Makam ya pasteur na habité makam na lo ba pasteur Erickson na okosa. Mokile kufa pona hein pona sentiment, pona soni. Et l'homme so ça lo mona ke oka atenga batu bote vie faut la libre. Hein exactement ko kate pona zaka na groupe munene na fanda non on préféré na nganda ko na lia na ngama tembele na ndako moko ya muke ya chambre salon ke na lia hein ngombe na château mais oza mal à l'aise. Mal à l'aise par rapport à quoi? Parce que pour des chasses Azaki wana waza numéro 1 après liwa ya fait maréchal yem tatikal ko connaît groupe lelo lobi mal à l'aise liboso mal à l'aise ça a été le long mal à l'aise côté. Bon mal à l'aise na sepe lomo lobi ba départ à minene ça donc avant na kota kutu ba départ ngakutu mutasima talo kutu ba mbisa minene ba Fleur Bango ba 22 ans na groupe sans souci. Malgré ba fouter monnaie de singe ba pesa lettre qui est improductif. Et lo ko wana ngena koma wana mais mama Fleur toza na rendez-vous mo wana yo tokoya. Ye la patron la patrona wana vraiment talaka transfert et salamino lo baka na longwe groupe monene na e groupe muke. Pona on dit malanga to groupe muke. Mais transfert et salami chef nanga boulot siko eza la patrona Fleur Bango na peso ba mbote belé nzamba pambolo mama na ba idée na olonga. Fleur Bango motema ya papa Dadi Fundo na pesi yo mote siko zali salutation ya ngwana na compte ya Royaume des Stars. Star bon tozonga na mwa masolo na biso nde tozalaki lelo yo tomoni plusieurs départs na kati ya groupe sans souci. Auparavant tant bozalaki nabite yo kotaki wana fait maréchal déjà kufi bien na nga siko yawa nga ba 2 ans et demi 3 ans à peine. Oui, 3 ans déjà, mais ça koufi. Oyebaki déjà groupe sans souci. Nino yo moni e bané ko marché, RIE moko maréchal azalaki. Et loko na boyo aussi ça, loko ba no marché, fiana bando kangela batu ba chance te. Viane za ki essentiel. Ah vena biso quartier yanga na yo pauvre sans souci. Mu voilà biso ne balanga batu ko betela ngo ba limbisa mo mketo ko betela tolo po vena biso a parler. Mais lelo na ba marque mo bo komaka baba you maman ba yongolo lo mo bo yo rien na bord et puis ça nga ba méchant ba bloc wana na ngo yongolo te na lobi na kaka
C'est que on a raisonné vers nanga Kester, bo boulon na ndenga mabe. Eza président poudre. Oh, voilà président nanga la benga président Yongololo. Te a président. Kwani? Oh, azalaki président nanga. Azalaki ex. Mais azalaki respect belé, azate. Siko la patron na Flore Bangu ne taga ngala ndimi lelo ke leader président nanga ma présidente nanga Flore Bangu. Mais bah ngana yoki babi. Oublions le passé. Makambo eleki na vito tsaka ngo mingi na mutu te. Oublions le passé, mais le passé on dira toujours ko bana on sigo parce que oh yazala ki pe lokola mo blocage nani Doudou Soupu. Oh ba bien so ba bimi ba leli pona landa vidéo mo a Serge alela lobi. So eza na muntu azama be na kati ya groupe sans souci c'est Doudou Soupu. Ah bon? Oh esali yo polongwa. C'est Doudou. Oh, na confirme. Tenga na soke na longwa après liwa ba parents. Tana moi makambo e marché te malamu ko tsala nde musu. Mais Doudou est là enveloppe ne sali yo ki ma groupe sans souci. Enveloppe nini? Enveloppe cotisation ba pimisa ba pesa. Na ouais. Na groupe sans souci. Flore kutu mtasala 22 ans ba souhaiter kutu te mes condoléances. C'est bon nga 3 ans na ngai. Nzeta mo beso zo zike bon nga ya okauka. Ah. Et bon na ota na loba na brosser. Tika pardon, na wem de star na sino to visa ba vérité bon maman na se ya mai. Luka ba vérité bobo. Mabeka po vérité sika mususu ekoma mabe. Nde pasteur Eric aloba ke o lobino vérité mais pas batu mususu obimi mabe. Mabe. Oh faute ya mutu alobité, faute ya vérité. Ah, faute ya vérité na mutu alobi. Ouais pas ce qui singa. Na seki parce que ba vérité oyo komo bimisa o na monyango banyo kende mwa libanda parce que yango na lobi zela to kende malembe zela to kende malembe zo ke mbangu pamba papa na to komi na place ngo te yo ba yeli yo mbongo ya matanga ya papa na bino zimbongo obombi grande sœur no silikeli groupe akimi groupe place wana yo bimisi groupe mabe papa zala na place à poudre de chasse a bengi au sang fois beaucoup de na coin aux zumbongo les lois le poudre za mabe au moment on a été place on a pas aucun à mabe président poudre makam biso ya day na ebité so ayeba programme wana pour yemo na ebité na okaki aba ki atikala ko yeba programme wana te comment ça Flore 22 ans na groupe ayeba programme te na biso ke to mona te yemo rondenga kuna okamwa siko ya okamwa ndeni yo yebisangana muta 2 ans okamwa makasi vous voyez muta 22 ans pona lo bakia to beta ba histoire wana te ezelo mo batu au moins c'est impossible mais c'est possible salami de Flore akamwa bia ta pona ngai te bo pona Patrick na moment na yemta na groupe beaucoup ki ata ko ya otala été ata baba condoléances boy ko ko mamate na c'est un groupe Flore Bangwazala qui nani superviseur VS a Koufa Maréchal Atika Serre Atika Star Flore chef na groupe dina ba Serge na profité na pesa et mbote mi azala ba chef ti lelo mais siko bino boyo oye sa batu lelo ata pona Flore te pona ba fan na Flore olobi ke fana Flore a salé le côté na carrière na 22 ans na groupe azem productif est-ce que fan wana on se pelano moi est-ce que ba misusu ba traiter ba ninga na mokili. Mais quand même Doudou Soupu azala ngako naza posa na tanga batute pona za complexité na bota maboy ba via na ba yebi ngai na complexité na pe na posa na tanga bango te mais nzambe nda futaka likambo za innocent nzamba obundela ata batu ba sangani kombe so za innocent nzamba za ya ba innocent et puis ya ba orphelin nzamba za ya ba innocent nzamba za ba innocent. Merci beaucoup parce que awa lelo eza moto toko baka na moto parce que ngana lingane muntu akenda direct nga pe na okene direct na ibi solo na bien na ibi bango bien na ibi kunda ko wana bien mais elo moto toko zonga mwa sima lelo yo président Doudou Soupu asali groupe na ye abi Patrick Bangu ya okota recrutement zo sala ma balancer pe yo abi yo okota na groupe a Doudou. Ok, kokota na groupe wana. Ngala okota kuna ndenga ta siko epsingana ke na okota la groupe mo la Canada na okete pour na travailler pas mutu ba ofutanga na fin du mois. Na travailler na pas comme les autres, il y a Flore Bangu TV News. Na groupe na travailler na za disciplinaire kuna. Tala kana na discipline.
président ndeko na yo lobi tote misasu te tolo ba groupe nyonso na leka ba yebi na ba poste na exerça mingi ezalaka na za disciplinaire ko banda na ba Aigle Royal na ba président Makaya biskala leki ezala makila yo boya nezaki ndeko na uteza rapporter odile kulonga wote ma junior mboyo ya ba junior ya $1000 c'est quoi les groupes na e ba bonne chance na e ça ba réalité à vie peut-être moi qui dit ba comprendre en siko ngas na comprendre tongo $1000 c'est quoi junior mboyo ya ba junior na kata ba Jubek hein maman Nathalie Bukaka depuis France ya yo yangwana maman na biso maman motonda motema bolamu hein o azara vanira kende western mon vieux Jean-Paul Taba l'avait na juango na ucho zwango sikoyo code wana tina idon na confirmer on ziko na ucho zwango ne sikoyo merci beaucoup pour na le geste wana sala ki abolo manifester le boso na biso topesio merci yo mais ngala ebike bata koto mi komete na nga obwaka bangote base belé ba masala nga ba tonto Kaluji maneki à Paris na ko banda pomper bango héros yo mais bato poto mi mikolo komika corona na ebi pété mais yo na kamwe ba libérer porter monnaie magique solo na ye so solo lina ye pas solo la na ba oba solo la donc ndenga na solo lina na minute donc lobby après émission a au mona ga pas et là mo rezo boaka malisusu merci à toi maman Nathalie Bukaka depuis Paris pourquoi pas dire encore un grand merci à toi maman Olga Kuzanuka moi c'est Pembe moi c'est Nzambe oyo asala c'est pela c'est pela tant on nyonso Pelo Pro TV tant bozo mona ngomwe webake c'est maman Nathalie Bukaka et Olga Kuzanuka là je profite encore de dire un grand merci à toi l'ingénieur hein mon ami camarade nangazwa 4 diplômes ingénieur Jojo Iyamo kotoana na moni mon ami lisusu Roli Mundabi Munchata famille Munchata déblaison Munchata papa social ennemi de la pauvreté papa social la peso bambote belé les boss ya e makamna loba na oki ya Freddy Maluta na oki mukolo mchwata o changer oza eloko mo ya likolo fo ya to vona to mona to dondwa nango mayala ya bakati kati ya mayala ya ngwana tika beta merci na équipe technique mobimba ya Pelo Pro TV o ba accompagner ngai po to ya ambassadeur ya lelo po émission ele ka kitoko nezo le kaboye ye ba petit na ngai ya fille la jeune ba artiste mo ya miki o mona ke ba komi na biso ba areza la makila ba petit na loa ba exaucer so te a na scène ondimate merci toujours na CG star lelo yo groupe Bosali Tokiko yeba kombo na nini groupe pas comme les autres il y a Flore Bangu il y a la patronne na Flore Bangu TV News ebi ke bino boluka makam par rapport à quoi koluka makam bino bolungwe na groupe sans souci pour bo créer ba makelele lelo boye Bosali pas comme les autres ana bo boageli Doudou bo boageli président Poudre bo monter place wana bino boluka makam Pelo Pro TV babito s'abonner na chaîne massivement Coutu massivement te pona nga maba to s'abonner passivement pour ça la bien vous allez belé na chaîne za makamba bien pona olaksa ke groupe à Flore et na pona mutema mabe te mais yesikoyo pona corriger bato mitema mabe nzambi yozo luka makambo pardon ko comme ça place olingo memanga te pona corriger banani bon moni bato mitema mabe ba au moins lokwa bango bato ba gagner place ndete o vivre bo mais hors bango te yebsanga mutema mabe tina nango ezanini journaliste c'est mutema mabe ya Doudou o kaseka muninga so ngana yo to luka vie ezala bientôt za stable o kasenga pona nini mais pourquoi bino nyonso bobima na sans et pas sans souci boza na langage moko ezaka mutema mabe ba casser mais yo zalaki wana bi eza état d'esprit comme bazo casser mais yo mto ba état d'esprit comment ba casser bazo casser ba te belé so esprit te ça ba msu ba fana ba groupe wana ba talanga ngina okuta ba 15 à 20 12 ans là msu pas jouer à jouer ka deux fois azoka deux rôles siko ça tina lango nini ofanya la groupe munene mais mutema mabe ba lingi to évoluer okanga carrière na sali kuna na koksi 3 ans te mais na Monique il fallait na jouer na ngana ba les meilleurs du monde ba papa Jonker na ba eska na uta ba Aigle Royal ba nini o mona news eza kuno koza na kati me ba bloquer mutu acteur ba lingi na
comment olingi so kanga ngai eza loko ozo futa ngate na osala pano ya pamba ofuta te molingi pete na kende osala quelque part eska ba ko futa nga quelque chose quel degré mutema mabe po bana ka sebino banzonzing est-ce que ndé bana yambo fasha oko pex artiste zonzing d'après yon ba temps otoza nani asa chef wa ndoka tani kokatani na ko isa mibeko wana bosa nzonzing ngana etalinga te ngana kenda na groupe sans na joie déjà dans nzonzing tongo wana yebi tina groupe sans na obeta blo même sous pesa parmi ba blo et salam te mabe ya mona kaka poani ya mona kaka pona nini pas comme les autres bino boza bato boyo lukela bato makambo kangi koto nzamba ofongola koto so yepe koto afongoli dem sous dans les vides oye bate skani ezo bima mais mutu wana comment changer kulonga ba Jonathan Patrick Bangu yo so la bientôt ba ozo pièce moya kanda donc des awa tozali na 4 mois maki la patronne a tile l'autre la permettre tenga ba kitetika lem snob mission ya lo bato lo belo oteto fana nga mo mecha to lo bate point ba yuma ba okanisa quoi eloko ezate yo o solo la direct nga o solo la direct nga li nga makam na lo bala masala nga Freddy ba yebi bien oh artiste bo si ça bon ka ba bazotindo na mabe baotindo na mabe aussi ko ganga nante baleza mulai na to silicité ko lo mabe te apesi vie na nga Ogi Pipidi ya finance ba mbote belé ya la maître yoga Pipidi na pe ba mbote wana ba vie na nga terre sans oublier na moni biro na nga mobimba maître Rikenzo kapa imasta na nga awa Ziko show ba bisimbela nga ba chinois na nyata ba onka toujours na accélérateur master na Patrick Omo ba onde bat ba otindo pokendo loba biloba loba na kombo na bino mais ba na souci ba yebi que master na ba na quartier azala faire play a vivre bien ya nga so lelo na zui lo sambo na ngezala na sunga bat bazanga borfene ba veve siko tang yo kale loboko moko elinge sunga bato esimba lokwa ba master na nga wana ba yebi que master ba nga kombe na groupe sans souci fala pesa déjà makambe bato mo ba okale siko bango ba osepela base na ngai Star tokota suna dossier mususu oui ba dossier zebele parce que mon nabino na monyango eza mwa mbilinga doni ba na Facha Lobake eloko esalanga bien président Facha Lobake son excellence mbalo na ko occuper ba artiste ah merci papa motema pasi tika nzela tokoma wana eza na ba association moko eza ba artiste comédien toza na pakosiko oyo ekamamaka pa Los Angeles toye na nini tokanisa jipe masamba toye na nini kwa ya président masumu nini ANTPC na ba association na misa na zona mbongo na nga carte te na pesa mbongo carte na zona groupe sans souci na nini pakosiko papa masumu yo ANTPC na pesa mbongo na nga ya carte ko mais na zwa carte te le quoi nécessaire à déclarer mbongo ne pour pagar la pesa ka imona président ça je conseille que ça là ouais conseille que ça là bien comprenez l'ambiance n'est-ce pas notre anti stress national dans elongo na ende to développer makambo belé la star na PC ba mbote mikona préférant opesa ka ba vena nga ya boulot mbote vena nga la star amakasi na profiter na pio mbote na zaka idole na ove na lela fort yango yo po lela ngeza normal star na ba association tolongola tokanisa parce que waneza nini ya JP Masamba o batala ga artiste wa kufi bakenda bon tozo pa kosiko na oui te kuna tala ga sko bato bazana bon moeza artiste akufaki atika ibana atika ki ba mwasi nde ba kipaka wana mais tozo pa kosiko tozo na ANTPC na ba association na mibale selon yo avance mezali ou bien toujours kenera kokweya kaka na libulu po jusque là bon pesa na répondre en place one ngapi na omona vraiment loko olobate mais na ba idée ya ve na nga ya pakosiko azala na ngo nde na monelaka ve na nga Los Angeles nde na monela ba idée na so ba PC chance to zala bien
Par rapport à quoi? Parce que président Masumu, Azana doyen, Toyebi Kala, papa Masumu, par rapport à pour nous juger ma bateau arrêté. Na yé pour nous bon, bah idée bien on a le bas, net bah idée papa Los Angeles nango, sauf vraiment à tiens on a terrain. Tout c'est là. Malheureusement, bah tu vas préférer bah lingi mingi car bah makamo à mabe. Ya malamu bazo étouffé. Kasi le monde doit vivre yo tout nangana laksa. Bah tu vas lima comme malamu te, bah préférer ya mabe. Ya malamu et comme est-ce qu'on mabe. Ya mabe comme bien. Comment yo ko linga voisin na ote, o linga nzambe makamu nyoso mais voisin na oko ko lingete. Ya bino et comment on lobby, et comment on l'aime ça na oloba parce que makamu bizarre. Oyebi artiste moka uti otika biso awa comme Fumula Zalo. Nebite so yoka ke ko wana na mwana ya Kimbanseke. Oyebi enterrement na ye azaki moko ya azaki vice-président ya NTPC na niveau ya district ya Tchango. Tango moni moko ba artiste o asalaki fierté ya Congo, atekaki art ya Congo à travers ba œuvre na ye. Au moins les lobes ont enterré papa Nidal ma belle place aux alaki au moni wana ezobukana yo lelo artiste oza ko évoluer na monde ngo lobi oyo basali Lazalo lobi pe bako sala ngoyo eloko basali Lazalo te yo na nini surtout kazalaki vice-président ya NTPC na niveau ya Kimbanseke etaki artiste tala caméra na kawana tina association ngo eza nini na malamu kuna fana ngande na fandabo pona moniki atana ke kuna soli kambuna ba osunganga te talanga na onde totali ba nde basali babili kambo basali banga 18 chakunde ko sekate ngapelo na ko sa parce moi mke so ba $5 on a banda contribuer boyo sunganga na ngote tanga passe tani nsubo sunganga bote ya baninga misusu ni elo mo ezo boma bino za nini bozo salela mingi ba grand tant bozo salela ba grand tomoni pololo akufi ba banderole Kishasa Mobimba Dadi Kitambala akufi ba banderole Kishasa nyoso na media ba olobela mais toyo komona ba oya se wana ba oyo écoute journaliste faut tout na ba association na yo lobby mais pourquoi bosser la ka ba grand ezalaka yo pe ko zala wana na dadi ya tomonaki Patrick Bangu plaire mais pourquoi pas na ba oyo pe tomonaki Joël Bizawa akufa ki a maïté banderole po yo maïta ba banderole là na confirmé ngo Patrick Bangu aza parmi ba artistes oyo so artiste akufi Tchaka mbongo na ye atomboli banderole. Mais pourquoi pas aujourd'hui tout le monde peut nani Bizawa akufa ki Bangu atomboli banderole, tout le monde peut avoir Fleur Bangu atomboli banderole, tout le monde pas comme les autres tomboli banderole. Mais pas comme les autres ngo bino bosalika comme les autres. Bino bozaka comme les autres pour pas to boy ba juger biso na temps on a nous kutu te kalaté ba œuvre na biso ebima bo juger biso ka par ba œuvre na ba acte. Bango te bango makamte oloba wana ngana to totala image tina nini ya ba association na net ngana oloba nga una déclarer mbongo na nga ya carte moi bien nzoka kamusu ezana kutu ya moweyi ba toucher ata kuna te tina ba association ezani ezo pesaka pasi artiste salela biso analyse ya théâtre ya lobby na théâtre ya lelo évolution est-ce que théâtre est mati pour bien théâtre et kiti. Moi analyse wana selon théâtre na biso ya lobby oh ba papa sans souci ba jouer ki ba koedi groupe Salongo au total ki maintenant o ya lelo différence ezala ba makamoko na kati za bango bando utiliser ba bêtises mingi te mais so komo ka ba théâtre na biso ya lelo eza parmi ba bloko so tali mingi ya théâtre na biso mingi ba komo memango ba ndenge wana théâtre eza bêtise te théâtre eza bêtise total la pièce na liboso bosala. Merci beaucoup parce que on demande qu'on répondre. C'est là la pièce na biso liboso. Titre ni. Na lobango. Oui, loba po bana poto ba Holanda surtout ba balinga Fleur Bangu. Na préféré ne miso mi balé na yo loba na tout na la patron na so à permettre to le titre. Oui, be ozam takala ndoki. Po bino bosuka kana. Oh, azolimwa. Merci Patrick Bangu na nengo ki ko répondre na invitation. Ça la plaisir titre na biso. Double face. Ah! Au moins on dit ba makamango ekende. Zela. OK bien. Pas comme les autres, hein. Double face.
bino boye na face bo ma groupe sans souci hein bino boza bilonya mibale oboyaki po déstabilité bozela double face bobomi groupe sans souci bolongoli ba Serge Luye po Serge bato bayebaki ya aza beau frère na bino hein mbali ya Fleur Ban Serge Luye ha na goki beau frère na neni Fleur Ban aza mbali yokuto yebi papa dadi fundu moto moko bien mwana poto tongo hein papa mote na yo so ça elo no mo e ça elo mo ka ya bien et lo ba mandenga mabe so incarner rôle no bien ba tu ba kanisa ka ndenge na bon to ça na biso ka musala incarner rôle bien ba fan ba boule ka teza ya solo boye boete o reza ka rôle ba ndo jouer tellement ba jouer ka bien o moni ba misala bien et tikala biso nyonso na mutu bango ba lo basiko bango lo nino ba marquer biso égal à lui-même ndé na lobaki en émission na début émission égal à lui-même yazani direct. Yé abombakelo côté très cher abonné de Pelo Pro TV Twintoko Manasuka na éviter ezane loko moko bongena tout na yo na bosanaki to loko moko ko lobana ba abonné surtout ba fan na yo bazali banda à travers le monde moi salutations moi programme et à groupe hein pour na ba o bazolanda à travers notre chaîne on appelle le Pro TV d'abord ba s'abonner to s'abonner biso nyonso na chaîne o babita la to pona ba chaîne en Hollande ba chaîne ba epesa ba information bien to s'abonner aka ateti ko s'abonner na chaîne oyo obozo ba information bien Pelo Pro TV news ya Cédric Pelo yana minga lo ba lobi déjà trop ah eloko bato na boy na ba mabanga bozara moral moko flatter batou kende mabanga moi eloko suka to clôturer mission parce que Régis Salbiso télévision na ko boaka batou mais na boaka kaka quelques prêtres peu bazana ba na posa mabanga hein le quoi les grands joueurs Isama Peko ya Mazembe wana mutema nzamba osunga ka bongo ndengo sala pona lokumu mboka mutema malamu bien trésor pour tous les grands joueurs Bambote belé na okaki olaka ngo FC nga na zela na oka solution te so na yo kité na otinda kaka Isama Peko les grands joueurs a déranger lisusu ezala selo ba code ndeto loba et puis mbote na famille na nga mobimba famille bangu na poto hein sans oublier grande sœur propre Jeanne Bangu Fifi Bangu motema vieux Gilles bof Gilles bozara sœur na nga botika nga te bo soutenir artiste na bino ye kalate makamba bien babi kalate double face pas comme les autres ils a déjà on a battu nyonso donc mbote tonton Kalouji Silikoti maneki à Paris pasteur Eric toujours ma pamboli ça va merci beaucoup nyonso bozwa ki occasion à Hollande émission au Royaume des Stars il y a le lot ya mbelaki bino Patrick Bangu oyo wapi to sololi na ye tout au long de cette émission quant à moi, nga pe na pesi ba salutation na ba oyo ya ngai ya kati Roli Munchata de Blaison Munchata soki na bosanité na landeli micro po mingi balobi ba fan nango za poso solo na Patrick Bangu likambo se pel sauter contacter nga na WhatsApp et ça nga bien oui mon numéro plus 243 hein 90 71 43 213 et ça la bien plus 243 90 71 43 213 so lingi pe na Facebook au moneza na ka obetika force tranquille Bangu ozwanga subi obeti Patrick Bangu ozwanga na sola na ngana batu nyonso normal merci égal à lui-même ndena lobaki na continue toujours ko lobango yazaka yimoko bon nga pe na pesi merci na ba oyo yangai bango nyonso sika bazali Jojo Yambo docteur Blaise Bavwidi pourquoi pas na pesa encore un grand merci na oyo azaka pembeni ya chef motema ya chef mama Ida Ekanje motema ya boss pourquoi pas na loba encore un grand merci na yo ya kati Freddy Maluta ya ba Freddy ya za na petit beta boye kene na ngombo ezongisa ngombo ekosimba vie simba déjà tonga parce que yo ozala ki wana pembeni na ngati kana pesa encore un grand merci na yo kati mayala ya bakati abiso ndo na vani na plateau ça parce que chef nanga lobaki yo nde mata ya ngana mati na plateau na pesi merci l'équipe technique mobimba ya Pelo Pro TV
Jonathan Koulonga, pourquoi pas la paix encore. Un grand merci na couple moko ya bien, Chikito Mangala, Motemaya, Mama Dorline Louvande. Quant à moi, Natiki Bino Tokutani na numéro Mususu. Bye bye. Pelo potivi meme libi ambiance boya kotale monde boya kotale pelo potivi meme libi nonde makambwe pelo potivi naleli